Premier ministre Sylvestre Ilunga asola ki lisusu na primature na ba député pe ba sénateur ya Tanganyika. Pona masolo etali bongo memo oyo batikelaki ye le 4 novembre dernier na ba eli ya province ya Tanganyika. Pona masolo etali développement ya province na bango boyebaki Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a échangé ki lisusu lobby mercredi 13 novembre 2019 na primature na kokisi ya ba député peba sénateur originaire ya province ya Tanganyika. Masolo yango elekana kipe la présence ya ministre sectoriel oyo masolo yango evali ko concerner ye pe ba DG mususu ya ba entreprise publique. Nous allons créer un comité de suivi qui va venir vers lui, vers les ministres sectoriels pour pouvoir avoir des réponses concrètes lorsque le budget de 2020 sera promulgué. La priorité dans notre province, c'est la sécurité. Parce que toutes ces questions que nous avons posées ne peuvent être réglées que si la mobilité existe, que si les autorités peuvent aller ici, là, dans la province, que la population peut vaguer normalement, les opérateurs économiques peuvent aller, les enfants. Et donc la priorité dans la province du Tanganyika, c'est la sécurité qui va régler toutes choses. Il y a évidemment les interventions spontanées comme les catastrophes qui sont là. Là, il faut que le gouvernement intervienne au moment de la catastrophe. C'est ça ce que le Premier ministre nous a dit. Bouinde Zalaka, Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, l'infatigable, yé azali toujours à l'écoute, ya batu nyonso pour le développement, ya peuple congolais. Sylvestre Ilunga, Premier ministre, a salaki visite ya surprise mercredi soir na ba joueur ya Léopard de la RDC na stade de Martyr. Premier ministre Sylvestre Ilunga a salaki visite ya surprise na soirée ya mercredi na ba joueur ya équipe nationale en pleine séance et entraînement na bango na stade de Martyr. Sous la supervision ya sélectionneur national Christian Sengi, entouré na ba membre ya staff technique. Boyeba que ezalaki bongo visite ya encouragement pe motivation na prévision ya match ya jeudi o ekobetama na stade de Martyr de Kinshasa contre ba Panthère ya Gabon na ba Léopard ya RDC oyo wapi ezabongo na cadre ya éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Boyeba lisusu que chef ya gouvernement a échangé ki na ba joueur pe na capitaine na bango Marseille Tisserand avant ya kozwa place pour na kolanda séance ya entraînement. Azalaki pe bongo entouré na ministre ya sport Amos Mbayo Kitenge, ministre près ya premier ministre Jacqueline Penge, vice-ministre de finances na président ya FECOFA Constant Omari. Boende Zalaka. C'est basé sur la performance.